Capage TV. Capage TV. Capage TV. Attends, tu tambour la peine, ils ont senti que ça que j'ai na mon souvenir, on a pété les. Après tu m'as mis avec tout ça. Attends, biso déjà. Ça que n'a pas vu beaucoup. Tu bêtera déjà. Attaquer yo. Na pas ça moi na yo ebika. C'est ça. Yo mo ka fongoli terrain. Akambe keni. Akutaki Chine. Moi so ba tuna uta Chine ndenge nini. Courageux. Oh ba courageux kaka. Les candidats mo pasteur John alo ba courageux. Mo ko ba courageux. Biso to boya na biso. Oyiba. Boya pe kuluna te. Nena zwaka temps ya kokena zande ko sala ta kikwata. D'accord, comment ça tolati boye? Asaki marque la marque. Na ba marque bila monite na sali papa mo ka ka bika mo ka ndeko zali. Bona sema. Oh maneke. Oh te nzamba pambola. Tuga. Ya na mbongo moko ya blague te. Na muta mnyanga na bière. Na muta fele te na muta falite na muta mutunyo so ponga na bière. La mana nga na temps on lata mana batutu. Si nga na muta musique te. C'est différent. Wa muta ka muta boye so muta musique so nga na muta bilamba. Actualité ça qui pas notre chagrin ça qui cadre. On a tchaki ça qui était dit que congolais tout ça rapidement en mystique va ko boya monter. OK. Et on a salé on a mal. Normalement pas ça qui za komba mu. Ça qui za komba nigérien, artiste nigérien mo ba imba. Pour la ta rendez-vous ngamoko. Ndenge moko ya dimana nga. OK. Ndi ba congolais ba tsenga kombo ya ça qui wana. OK. On a websaka bandeko na ba courage ba continuer toujours pour ngapi na sali ba comme toi na ti ba vernis na sali ba comme c'était courageux na bunda ba kuluna te na ibaka te na la pape baka oh on a sala tout cop na sala tout cop on a na sala cop na timula na kata braza na pepa ba wesi katina nga na soutenir bandeko na maka timbela kianga. OK. Le mamako kendela ki pena. Na kindala Chine trop ko kanga ba photo te. Fin Chine to monanga na ba réseau. Zaka suit moi mamba TikTok pono se pesa pe ba fanatique ko ba sa gena. Na kinande ko kolisa maele ko yeba ndenge ni ba sala ke lambeza la forme ni. Pasta boni. Oh, kitoko. Oh, osaka depuis air ninya. Ah, capage pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere oka remontada. Ya ko remontage penza. J'étais capage mais comment kopianga ça. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongi sa force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Na mona muté. Ezan na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre ligné ka biloko zo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zala ngo. Et biso bata birobo. C'est que ça dia douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mo chazo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capage le bien ba douleur ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso circulation sanguine nyonso bien et traiter rapidement ma les os circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on est tous livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okuma oza na Irlande oza na États-Unis Capage télévision to bandit to ça l'intervention na ça que mais akuta ina mpaka na biso Pastor John Pastor
Tekitoko. Bolanda exemple à suivre. Attaquer yo. Na pas ça moi na yo ebika. C'est ça. Yo mo ka fongoli terrain. Akambe Kenya. Autaki Chine. Moi so ba tuna uta Chine ndenge nini. Courage. Or ba courage kaka. Azana na zandu pe. Kile boya mutu te. Tala, na pas un conseil sérieux. Bon, mi sous-estime raté. Mututu a na place na vie. Amen. Capage. Faites yo Frodo une invitation et sans garantie sur le ngé côté. Amen. Donc on qui le quoi wenze. On en a place. Mais ça m'a roté ba pimela mutateka. So OK pas l'état. Biso to aussi le place na l'état, tu mets ça na vie yango. Yango. Mutu mtozo na place na inde on ngana ma pambola. Donc Asaki. Papa va courager. Et na les fois Musali. Mon compte va s'allonger na mo va s'allonger. Na bina se peli umela. Trakande capable de singa mo beta no badada ba nini. Dans comment ça to tiboé. Asaki. Marque la marque. Na ba marque la monite na sali papa mo ka ga bika mo kande to zali. Bona sema. Mon styliste. Oh maneke. Oh te nzamba pambo. En tout cas, et ana mbongo moko ya blague te. Persévérance ga mbamba. Oh baloba. Kengela ka périmètre. Dans la vision na motema. C'est comme un objectif. Pour ça. Ça rien à poser le réseau sale. Ba fitine ba bon c'est la ranzela pour me comme na rond-point. Au final mi to za résultat. Il faut finir poser na kanda prouver bango. Comme ça na kanda prouver c'est que na tika tena sala pour na prouver. So na tika na poseka on na ça na sambwe. So na continuer pour simba ba mona ke to c'est ka pas manzo ka sana ba ide musu. Musu wa. Merci pasteur en tout cas. Pasteur Kemba à côté de sera challenge. À ça que bon. Na la télé pe ka musunia. Papa musunia. Parce que maman ba kwata. Maman ba kwata. Ah na monde tenir. Maman ba kwata, maman ba challenge. Mais bien habillé, bien habillé. OK, na ngana na kina mo papa mboka. Te pe na moni pe na ko. Na moni ko. Papa mboka c'est ka ba faire DC. Te o sali bien, c'est Goma. Pesa ba ba tala biso mbote. Ba mbote belé moi signe ka rapport papa symbole. OK. On a soutenu bango 100%. Biso to za rappel ko na cadre ya un sapeur n'a pas chaud. Ba tenir biso regarder et comme idéologie papa Mbappé to za. Qui tenir ne tomber à jamais. Bouson à ça que pas comme. Mais à Tarango et tout ça. Idéologie ou ta. On s'appelle moi la commune. Idéologie na moi na commune alimentaire. Na moi la commune alimentaire. OK. OK. Ozaki koteka ozaka na idée wana nanga osimba sac wana nanga mingi. Bon, quand mo pasteur John alobara ba courager, moko po ba courager. Biso to boya na biso oyiba boya pe kuluna te na zwaka temps ya kokena zandi ko sala ta kikwata. La place ya hôtel ma oyiba, tena ko sala mo kikwata dans un temps na sala ba marque na bilamba. OK. Simbara nzambe pa ya ko sala la grâce. Si ndeko na place za ko évoluer ko évoluer tous ensemble. Jusque là, leader Kouvo. Ça dit combien de temps? Combien de temps na Kouvo? Bon, on a Kouvo Togo ça la Togo qui est pas ça tu vas 50. Pas 50 tu banya mangora calamité. Oh, calamité. Mais vous avez déjà. Tout ça déjà à la maison. Bon création za ngamoko. Ngamo na banda do créer bilamba na créer ba marque ba bilamba. Na tele marawana libosa boutique na ye. Pour za na mo boutique na tekaka bilamba. Yo belele la kaye te ngana bela ka ete ngana bena mo ba client na sala pe mo ba marque na ngaba bilamba jusqu'à ce que kende sala kike jour auta aux bilamba les gars bando bela nzamba sala ki grâce pour maramino ces arabes ministère c'est ça au prière na courage pe na prière na pe prière na pe ça pe di na déboucle gapre te mais côté boucle le premier que côté la matoi et ça koyiba te ça des autres donc ngana za lo wa maneke bandi sona lati la mapo simbanga yango na tubola mo matona temo ba idi wana mais ana ndenge ba voyu te mna mutazana ndenge wa sala mamna donc comme isko boye okoma pe ko zo ba pelpe a artiste pona bien ma ba pelpe ba artiste na zo ba pelpe ba artiste na za bien na ra pona ba artiste te ba modèle ya ba bilamba ne pe ba ces alara za disponible na maizo ya sonza mbasundi eko ya komona nga actualité na sali modèle ya greffezo. OK, actualité ça qui pas notre changement ça qui cadre. On a checké ça qui était dit que congolais tout ça rapidement mystique ba ko ya monter. OK. Ya on a sali on a mal. Normalement pas ça qui za komba mu. Ça qui za komba nigérien, artiste nigérien mo ba imba. Pour la tarandesco ngamoko. Ndenge moko. Ya di mananga. OK. Ndi ba congolais ba tsenga kombo ya ça qui wana. OK.
ok. En tout cas, tous on en arrière. Après que ça la vidéo, quand on a TikTok, l'autre on va appeler TikTok merci. Mais merci TikTok n'est soumis que dans les canaux. C'est là grâce à TikTok. Après on a appelé battre mon benga. On dit moi ça peut moi publicité. On dit ma te courage quand on est passé dans le barati, moi va courager. Nzamba na tango ça la mon ntana e. Pesa ki petan nzamba sunganga. Acha ngapi moi liboko. Kota razandu. Ozo prier pe nzambe na ozo sunganga na ozo mkoni. Obimi pe zo musope piaka. OK, pe collier pété mais ça raconte. OK. Parce qu'on a on va zolanda yo ba jeune courageux d'être lobby. Pourquoi ça va on dit ça ba tout bazo se décourager, bazo za même simbate na miboma to simbate boye boye. Bon, on a web ça ba ndiko na ba courageux, ba continuer toujours pour ngapi na sali ba comme toi on a ti ba vernis. Na sali ba comme c'était courageux. Na bunda ba kuluna te. Na ibaka te. On l'a fait na la fait baka. Oh. On a ça tout cop. Na ça tout cop on a fait Luanda. Na ça la cop na timla na kata braza na pepa ba wesi. Oh. Na sala mo anteke courage pour na zaki na tante ya kozwa tango bunda bakulu na zaki na tante ya na succès ka pesa qui des agida depuis kala le roi mannequin na bando sa da ba idée na ngapo na sala ka da ba idée apa mamba sa ki na ba bila oui babilo robeta ro fort na sala tout cop donc assurance ezara na cop nzamba père Aza mère Aza et maman Daya mes père Azali mufana na père na kita da nda ko mwa kala anteke courage na dimanga na zora mwa parcours na zora mwa ngar na ngai ko luka ka lelo bato kwa bino e comme trop to tambola ha kwa ça que on a foni ngana pena batala pena drapeau biso to ma monenge zala fo tant to tambola pena ils ont senti que ça que dina musuni amona petele ya petit même avec tout ça banango kala tanga biso déjà ça que na ba vie beaucoup to betara déjà kiteni da depuis kala suka biso des fois te à ça que et ça va vraiment bien si qu'on le nom des congolais à Yambio nandenge pe balobaka ke bana changu ba courager le to ko lobaki ba commune nyonso so ningo za la courager dans secteur ozali eza lo ha yo moko hein bon courager tout dépend de na yo il faut zapper na ba rêve c'est ça ozano ça peut courager mais ba rêve ça bien té on voit ça que na za courager mais na pe na ba rêve ba agence na marketing so ko batelinga liboko pona otikisa baninga o bazo sala pe moi mabe ko benda bango ba ya pe tout ça la cop yango na obenga baninga o ba bunda kuluna eza important te o bunda kuluna jamais tout monde kuluna moko boye na moko oyo batangi kuluna moko a voyager Chine mais à ça qui coopéra en tant que courager à moment qui est Chine sans mathématiques trésor business trésor business na sala na cadeau ya ba courager bokebino mbali na mudabela na satu na ngai trésor na mudo abela ka to kenda na yende to ya kozonga leader ko trésor cuivre trésor business OK en tout cas so il est là bon tu me pas le bique ba inspiration na ye azwa yo na ba inspiration na bo travail au sande bon kozwa na boya te to sima na moko na ba susuti kaneza ba musicien ba benga nga pona visibilité nzemo na ye lokwa na maneki kaneza pe muna ko na espère ko benga yo so benga esa bien mais esa bien po omoni eza lo musuba to bandeki jamon yo beta da bilo na mais l'Afrique de tango batanga ba Vexas balinga balandila ba pays na bango ta batanga ba guti balinga balandila ba pays na bango les mon idée tant que ba kotanga actualité balandila actualité na eza garçon moko bimana na Congo komona saki mbamo komba Congo les lo ça les TikTok bien bato ebele ba ça la téléphone abusivement mais bato su ba ko ba à ça que zo taper pantalon na c'est parce que comme il marque on peut côté ya jeune génération ezoya parce que lo ba ni za pe salon marque ou qu'est-ce qu'on est comme liboso na zaki na makambo wana na yebaka te oza loko to meka ka RC mais moi ita na luki mukaje zate na comprendre nani onga na ça c'est ça muna mutu azana ba rêve sala na TikTok eza malamu ya grâce à lui la batu ya na batu mususu bazo bebisa ka TikTok ango c'est ça ba bebisa yo vandika bulika mo ebite mo beta masolo même singa mutu akrelenga na senta mwana batu na tika na yebite bale na beta te na chéri mo mas bon chéri wana moni chéri mas aza mwasi na nga te eza te ezaka nde tozana miabwe te chéri wana bandeko balandaka balingaka nga bana besoin soutenir nga
C'est ça. Naza donc na rôle son le artiste ba na yo mona ke ben saki enga sué elinga be bisa image nanga mais zaki erreur ya ndeko aloba na sima caméra l'idée ko faut pas mutu ezepa na ye la fille wana tokutana ye côté na kenda ko signer contrat ya maison ya maison moko ya salon petit wana azara na kati le roi pe naza le roi fa nanga na linga pe ko saboter ba tuté comprendre pour atteindre comme na ba millions na azara toujours bien monika ndo benga na moyi na bimara na moyi atteindre comme gérer ba millions tokenda okutana ye na kati ya maison wana tokanga photo ebi bandeko na bisa basi ne bazala na ba bimana akomo bouger faut nga pe na lobakaka na osani ni créer scandale wana moi c'était moi. OK mais est-ce qu'il faut y que image so eza makasi il faut conserver c'est pour bato ba ya sima bazali donc succès tambola bon donc muto azobelela yo pe azozala na mille moko boy donc il faut comme est-ce que très attentif pour na moindre erreur. Bon, yango moni na projet ko développer makambo en tant que courage na besoin de développer makambo et lui moi na ko voir ça qui peut ça ma foi pour ça la faire réunion na mutu na yo tout ça on est ensemble tout ça la réunion tout ça la réunion na on est ensemble surtout ça sali mabe na ebi c'est tout ça place moko toi batu obika mutu na maina makila ça intérieur te yeso ça l'erreur non expliquer nga personne na ça l'erreur expliquer on est ensemble pourquoi tu bana biso mbale tout ça la biso mbale mais na lingi ko na longolango na monde ndenge ki saki wana etika la mwa cop et puis ça ngapi moi valeur pour ça que bon monde bakanga ki TikTok comme scandale mais ce que ça na marque ilamba désolata ma batu balika ki ilamba neza saki ata TikTok ko fume ngana bénéficier mais pénaliser que moi muke bon et pénaliser ngai moi muke mais batu bazali kolo basali banalise ya eloko wana voilà basali banalise eloko wana ni batu nsu bazozo wa prendre temps netinde tozana pasi ya makasi ya moi bandeko bazana goma oyebi niveau moi le loba makabonga na za politique c'était na za bière na lobaka en tant que jeune ndeko likambo yebi to ko beteli solo te ponde to zawa tozo zela to yeba kuna bazana position ni c'est ça yesko yebi position bazaki otindeli biso mbamo vidéo c'est ça aussi jusqu'à mutu penda to vidéo ya kala ya ta batu akili yango batu parce que biso ça va bien. OK. Jusque là biso tozo yeba te ke bandeko baza kuna baza na position nini po tozo luka to yeba position baza po to yi to milengela a ozo balusa ba vidéo eza moi mabe so ndeko sala likambo wana bon naza politicien te na pekolo TikTok message quand en tant que jeune garçon encouragé au land au ça ta mambo eza normal te au sala mambo wana ya monde sali ba ça quoi c'est moi qui on na promotion libana nde mutozaki na ye alukaki kopesa nga mwa valeur kola ba chinois ba chinois nde bapesa nga ba donc on a peine besoin nango mais ate na il faut ya koya yango na luka na développer makamba et ça la nga moi zo bomba même moi ba relation moi mukem to ba pesa na bon na te kande na kutana na contact il faut na garder yango nde ko sala ki on a sur terre mais bien kasi nga na ebisi yote mama ya basaki na ba challenger kala toza na fila bonganya mama ba courage lisusu na ebite mère bien fila te na bien fila te so to za pour bon te ga ko te mettre no ba mama ba courage nende bobo ya to yiba bobo ya to bunda kununa surtout yo za na soutien makasi ya ba courage tant ya ngape na mama ba challenger parce qu'on a bato ba na mikili ba biso pe ba na États-Unis baso luka ba contact na yo fort batambwisa yo po style eza makasi po state style po kala te na mwa de okende esa na tina poto kaka mosala na bango baoluka yo okende bakozwa contact ndenge nini epuis oyo balingi na mosusu baatteindre yo mpe mpona visibilité ya bamarke na bango visibilité ya bamarke nanga numéro eza disponible wana nakopesa numéro oui pesa 099 459 458 0 OK Asake mama Tossolino vraiment très bien la vraiment la bien quand on a n'importe qui par rapport il y a image là sur n'importe qui quand on la belle là yo c'est que makambo ezama va courager te siko eloko bendanga pe pa na yo eza respect na étudier tous les vidéos na habiter aux ala ka boye pour pas tout ba oh ba kimia on a bendanga fort concentration omoni mais aux vraiment na be respect on s'arrête même la vidéo et là ça que
mwana malamu. Bon, et ça boy. Moi le roman na ba mettre fois. Musapi moko Congo soka. Nyo c'est zo makilati. Mais nyo c'est ça la cicatrice. Mutamutazana ba rêve ndasaila. Mutamutazana ba condition amena vina. OK. Netinga na kembi fort. Nga atana zuina tsaka mutamtuka na place nga pe na ozaka na place na. Yango ndesa na bongo bunga biso teso comme na banini. Pasta yo anakutana na Fatima tano ya petit na ye. Dans les bons mais na batu so comme na ba niveau na. Ba pousse na ta comment saboter. Nga na kitaka na moto baninga bakanga photo. Mais mabe ba congolais ba comprendre nga mususu. Mystique yo kiti na moto. Omini mutse ina bandenge na osko bandenge wana ya ndenge na ngati. Na pour s'adapter na moto tana comme na ba millions ba avion. Yo que ça so sonité. Mais atana comme na ba avion. Atana comme na ba avion. Non supporter ka ba courager pour ba na pays. Pomba pour calamité to monyo ka pomba na sima. Pomba te mais. Soda bongo. Comme il m'a capache wana. O mutu na biso te. We na ngote bo. Ngana mutam ngana bière. Na muta faire te na muta falite na muta mutunyo so ponga na bière. La mana nga na temps on lata mana batutu. Si ngana muta musique te. Tout ça différent. Wa muta ka muta bo so muta musique so ngana muta bilamba. Pour bilamba na ngete kama fona za Congo. Asa liste ya Congo mobimba. OK. Na monaka o sala featuring na innocent. Ozana Bastille moi makasi na Diamond Nikolo. Asa rappel idole na yo landara ye ba Kenny wana otala bango trop. Bon ngana na ba ide na nga. Ya bango pe ya bango. Na bango pe ya bango ngana ba mark na ngomoni timaka dini ya nga. Maka tina nga na soutenir bandeko na maka timbela ki ya nga. OK. Le mamako kendela ki pena. Na kindaka Chine trop kokanga ba photo te. Fin Chine chomona nga na ba réseau. Ezaka suivre mama TikTok pono sepesa pe ba fanatique o basala ke na kinande ko kolisa maele ko yeba ndenge ni basala ke lambeza la forme ni. Kuna mona un pantalon comme ça ngelo ka likolo. Na ça styliste. Na rosa pe jeep ni lamba likolo. C'est quoi c'est la rako? Na beta ngona ta tour Eiffel. Na mona ngona da oda oyo. Te ba façon ngada ba prise. Ko beta ngapena. Na mona ba prise, na mona ba prise aka. Eza commande. Eza commande. Oh eza commande ba chinois ba sali. Ninga pe na olwa na sa ba commande. Na ba modèle o modèle chinois. Ya biko mutasai lamba eza kab. OK. Muna mutadana ndinga sala ka modèle. Pourquoi tu as kilelo? Bon, nous par rapport à mode. Pour être comme on en a besoin là. Mais il y a simple paysan, dans mon enseigné ensemble moro simple. Studier dans développer ma communauté, ma maison qui et ça la bientôt au revoir. Le roi le que zoya mais. Na ça bon ya sur le compte de numéro en tout cas, bande de konabiso boza partout. De konabiso yeyo artiste les qui nabiso no kwa bana en tout cas moko ya ba courager à ça que c'est une bonne personne. La fandi mais quand on remonte à Ebo, tu n'as ben d'ailleurs, la comprendre qu'elle était moutaro chapois yeyo. En tout cas, te soutenir hier. Numéro né en voilà tu retiens la capacité de télévision, tu retiens la page. Baba lingo pour de vrai. Ba aider yo. Que na Chine nous a boutique mo boye. A okyo sangana na chinois ba ça moi bien biso to la. Fonga da nandimi da ola. Faut ça la pena maximum pena boye lo raliko. Moi difficulté to ça na ngotro to luka ba ben la rabiso misala ko benda. Mais dernièrement na total là ils en c'est un pays qui va créer Moutouga, va créer car. Ouais. Il y a président Ibrahim. Ouais. Comprendre. Donc Moutouazan n'a pas de importé. C'est ça. Ah oui, ça l'a raté. Faut ça part là, t'as mis le mot et ça l'a vraiment bien développé. On a place à Oiba. Mais Joliette ici, ma casse, oh, on a des dino ça ici. Ah ça que baluka ko to mona. Ya musuni. OK, on peut ça moto na bana balandi le. Bon moto na ngeza na trésor business ou à jusque là. Kaka na partenaire na yo kaka. Partenaire na bon na ça blanc na société. Ah OK. Et ça ra muto ça na grâce quand salinga grâce à une émission. Tout pas ça na grâce mais muto vraiment à soutenir vraiment azana. Nzamba osanga bon trésor business place azara soutenir nga pour les iPhone. Ah pour les iPhone voilà muto na biso.
ya ba Kole iPhone en tout cas. Pour même ça la cadeau iPhone 16 Pro Max. OK. Donc on peut ça chance. Voilà mutu na ngai. Kole iPhone en tout cas. Mutu na biso kala mi bete na ozo ba iPhone. Ya ngona ta sans yema. Kole iPhone. Na mona ke pela Mundibu. Na mona ke pela président Mundibu. Bon, le président Mundibu Robinho. Ouais, Robinho. Bon, partout ba innocent. Ba bien filé. Ba veut ba soutenir tous les artistes soutenir nga. Merci quand ba wari ba zo pesa nga pe grâce au monde na fali. Ah, c'est ça, kasi fo yele pe mbamwa saki ya wana besoin mona ta vie tara vie ba wari déjà ba poussa nga so moninga pas vie au sala pe to mo banga ka fali pour pasala bona sala ngo trop mais ingratitude des ape makasi sali la petit to kota na kuzu tindila ebo so yeta ko zo mona yele mbala mo saki asa na yele ebo na musuni pe sali bien. Merci en tout cas na sepeli makasi ko mutabele la wana botambola nete on moi par rapport à visibilité moi simbia maloba na yena kasala sakiti na sana yena ko utika ete donc pour na faire déplacer nga il faut yazala parce que zuba quand ça to kaboni ko na be mission boy moi ya bimezaki la ba olia nga yona garder na batela on est ensemble merci à ça qui la salutation ça on va balancer nga tala ba ko koloba pe me na solo wa na ko ba nous tanga na ko déjà mourir peut pas monter place ça déjà mourir salanga cadeau limousine ya ozwanga magresa na belara ndi ya kate na bosa na telo wana zaka ngate moni ke mokila libanda kokufa na sikote mokila libanda eza bien mais biso lingara awa bisinga ma awa ngalinga chine wande ya awa po moni awa ana na ba avantage moni awa na telemi bande bona nga baza na kuna sko na lobana nani c'est ça moi difficulté za elengi biso linga te atana yeko na oza ata ape ba yekola te me awa na trop lingala. Merci en tout cas pour balandi biso à ça que to soutenir yé comment nga la soutenir yé na ndenge ya bien to soutenir yé na bi ke ba millionnaire bazala to ka ba millionnaire au monde na place au voilà Willy Musheni kota de akuna na kota kuna te na obuna na kaka ba boba kisanga ya Willy Musheni code azara pour mutunyo so code mondial ayokio oh grand monde grand pays on appena milliard Willy Musheni na malama ya Willy Musheni ya Willy na pese mbote ba créer fondation c'est une fondation Bagote mascotte ingénieur de banque bazali la Chancel Mbemba faut la Chancel Mbemba Chancel Mbemba mbote place à zap petit pas courageux voilà Chancel Mbemba faut ça fait moussou merci en tout cas d'avoir balandi biso écoutez prochainement na émission Yasika bye bye boy ouais ça ça artiste on est venu à Kangili na Capage TV. Capage TV. Capage TV.